nakoloba mabete ya baninga nanga mpo naza molongi ye bakotongonga bakofinganga nakipaka te yawe 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 kitisa nguya na yo nzambe nanga ona kati ya Londres kitisa nguya na yo nzambe nanga ona kati ya Manchester kitisa nguya na yo nzambe nanga ona kombo na biso kitisa nguya na yo nzambe nanga ona bana diaspora kitisa nguya na yo nzambe nanga ona bana na biso yawe Yesu Yesu Masia kitisa nguya na yo nzambe nanga ona jene oyoyi kitisa nguya na yo nzambe nanga ona tongo ya lelo kitisa nguya na yo nzambe nanga ona bomoi na ngai ye kitisa nguya na yo nzambe nanga ona poto mobimba ye yawe tokomi na 5 heures ezali tango tolambukaka nzambe asala biso grâce lelo ezali journée ya suka po tosukisa tobandaki le 1er, le 2, le 3 lelo toza le 3 le 3 décembre tozosilisa tokokota lisusu jeûne et prière le 1er décembre le 1er janvier c'est-à-dire ofete bonne année le 31 okei feti okei église mais le 25 décembre kokenda te église mon côté parce que yesu abotama le 25 te Nicolas a annoncé la bino mante ya mobimba yaoyo sabino ke noël eza fete ya basataniste kokenda te église moko te bainvite yo kokende te mpo yesu atika biso mpe tofete data mbotama na ete me atika biso tofete mokolo ya akufaki mpo asekwa eza pake chrétien nyonso tofa afete pake mais chrétien afetaka bonne année te afetaka mpe noël te c'est-à-dire boyoki nga kokende esika moko te kokende opesa paster moko enveloppe te mbongo wana malamu tiango na enveloppe tindela babola tindela bamamo bazoviole ekokoma na kimia ki opesa un pasteur escroc un sataniste a bloqué bo ozwi na yo alors tongo ya lelo ezali tongo ya musuka na soki tosisi ya bokoti na baintercession bokoti na adoration bokoti koyoka banzembo na bisa bino boyoka banzembo nyonso me ya kala badeningo na kala bato wana kala va basimba bakisi epuis banzembo bokoki koyoka kaka ezali ya lifoko du ciel mpe ya ale moloto esika oyo bokose retrouve bamingi oyo etikali wana basalelaka nzambe te baya bacommerçant mpe onction bazosalela eza baonction satanique alors na ntongo na lelo eza mokolo na suka jeune na biso tozokende opesa nzambe merci yebisa eke nzambe merci mpo opermettre nga 3 jours nalekaka bafruit ndenge adam na eve bazalaki na jardin e oaguide nga na mateya na ngonga nyonso nalandi nazalaki fidèle tobandi opesa nzambe merci kobisama na yo nkolo na bankolo netolama na yo mobateli malamu sanzolama na yo Adonai El Shaddai ozali ebandeli mpe suka ozali ebandeli mpe suka ozali Adonai omikela yo moko ozali Narcisse de Saran ozali Cèdre de Liban ozali Soleil levant ozali nzambe malamu ozali mobateli motomboli mokumisi mokeli ya solo ezali yo nzambe malamu mobateli motomboli oza Adonai oza El Shaddai ozali Narcisse de Saran ozali Cèdre de Liban ozali nzambe malamu nzambe mobateli nzambe moneto moko te akokani na yo wuta yo okela nani yango akokela lisusu wuta yo obatela nani akobatela lisusu totondi yo lisusu tonetoli yo lisusu tosanzoli yo kumbama na yo nzambe mokeli kumbama na yo basantu bayendelaka yo kumbama na yo
Zambe malamu kumama yo basatu baende kumama yo Yesu Zambe mapinga kumama yo basatu baende la kayo kumama yo Zambe malamu kumama yo basatu baende solo kumama yo Zambe aporo kumama yo basatu baende la kayo kumama yo basatu baende solo kumama yo Zambe aporo kumama yo basatu baende la kayo kumama yo mopesi da visa kumama yo opesi da sorte mikanda kumama yo mopesi mabala kumama yo da sorte warembe yo elongolaka libakala elongolaka botutu elongolaka malechance elongolaka baflotage baoyo nyonso ezalaki na bango oyo nyonso esambelaki na bango baoyo nyonso bakotaki ata na mokolo moko somisela bango nzambe malamu mopate malamu makila na yo etali likolo bomoi na biso makila na yo etali na Kongo makila na ezopurifie encore ane na biso Yesu mobateli Yesu mobateli Yesu motomboli shembere kebele Jésus le roi des rois oh alléluia Jésus le roi des rois oh Jésus la manqué oh Jésus le roi des rois pourquoi ne pas manger solution à Congo, comment la solution à diaspora, comment la solution,
nanga papa Yahweh nanga kumama na yo Zambe Papa, Adonai, Zambe nanga kumama merci pour la paix, mon frère. Merci pour permettre de bichon pour la 3 jours de votre face. Merci pour te permettre de m'occuper la bichon. Merci pour te permettre de bichon pour le baillot. Merci pour te maquiller la couvrir bichon. Sur le monde des ténèbres. Merci pour les gens de la merci pour la solution. Dans des communautés que je l'ai créé, sa solution. Venez à moi, vous tous pouvez être fatigués, je vais vous donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si quelqu'un est là-haut, nous sommes fatigués, il y a besoin de bota, il y a besoin de bota, il y a besoin de bota, il y a besoin de mikanda, mikanda yanda, peut-être que mon dame, la musala, la musala, il y a besoin tu prends contrôle dans la vie de mes soeurs et mes frères. Tu es fidèle. Merci pour le contrôle. Alexandre de l'agneau. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Pardon, nous demeurons fidèles. Mais tu es toujours fidèle. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus. Alléluia. Job. Baolo nyonso bazodetruire mboko na ngongo na kotika na maboko na yo baoyo ya mangembo na tika na maboko na yo bazokomisa bakoma na bato na kotika baboko nyonso oyo bakemaka na zayo na maboko bao bazakuna ona bayo nyonso tika na babo bao bazana begize nyonso kokomisa bato begize zobina mutuashi begize bakasirikisi koyo kupagini koyo baba kongola bapepe ona misho babima baye esika nda bongo koyo kutana bapatela lokuta koyo kutana na bango osala bifelo ko na bango te osala bifelo ko na fata bao ya yo babima journal lelo kombo na ndeko nyonso na tongo milipokwa bao bakone misala bao bakone classe bao bakone journal lelo bazoba surprise agréable na nzela poste na nzela batelefone na nzela banque visite bango loboko meza molai onema ya bona
nguya nzambe ezoluka epa na ngai ezobima epa na ngai ezobima kotouche yo soki oza na baproblème ya maladi nyonso ya maladi oyo docteur amonaki te obika soki ezali na bangutema tokansele yango soki ozalaki destine ya mort tokati yango totie bomoi makila ya nzambe ya yesu epurifie bomoi na yo epurifie vi na yo